civil. Kasi yango na tiba civil les ana ba accessoire mindele ba la biso ozubo mengono na pasi moi si mususu ba na motema mabe apporter no monte maboka bolango na ye. Wala za mayela mindele. Ozoko pa mais na mayela na biso batu mwindu leti nga lelo ndeko na ngai atiki bana bazana biloko ne na koki jamais koyela biloko wana na bana wana. Jamais. Eza souffrance ya tata na bango. Vous comprenez, nga na comprendre na ba famille musu ba biloko wana sanora. Et puis na ba ki lelo esimba te pona ko bambo pe na nzeta liboka. Po daye na ba ki ndoki nono kufi donc vrai liba les ali coutumier. Nana ketchup azali mama chikicha cha ya fali. Balo bazaki ndumba, balo bazaki bula. Na pasi ya fali ya musicien alanga nzembo na époque wana andimaka ye. Internet. Est-ce que Niki Menga Barcelone, est-ce qu'elle a mérité qu'on y ait na YouTube? Et ça, il n'a pas si on la vidéo à moitié ni à zobenga keina ya ko enregistrer. Éducation ni on peut ça la ban. Ceux qui pour ça YouTube, ou qui comment on quoi essayer de pas na. Ou comment on quoi ba ser na biso surtout ba na poto ba ça ka émission. Et ça problème te koko ça bana ba to falite. Et puis ceux qui fallait boire mon ami balete. Est-ce que vous rappelez la banane nous sabora banane surtout na TV? Tu n'as pas na kabaye banane balite. Exaucer na nagla. Bazaka mi balé. Ba eto ebi. Bazaka mi balé. Mais ebi ka exaucer na gla. Na tuni bazaka mi balé. Yo tala sarato la terre. Yo na sarato. Sarato l'album mobile ne bimi ko tuna na zui solution na ngote. Azoke no zo solution ko na mamba libota batu yemo na mbanda ko mapa mwasa wewa. Mbanda na ko mwasa wewa. Yo tala mbanda sarato la terre. Kasi asambu saka pe bango na TV te mobile azana ya kiparaba na tete. Na to sili sama dossier nete. Te ko zo mona mosa to tia sumiko. Nga na kote la yi. Tango zo la samuninga musapi yeba pe tango zo la muninga poso yeba pe ke popoti wana yo mo poza na. Saka to la zana na problème na famille na famille na libana na yepe. Est-ce que yalinga bana 2 minutes ba yo fa pas 2 minutes. Ozo mona siko kasi makamna bimi saka to zo kalikina na ya fali peti. Pour Sarato la lelo chaîne nekaka fali Niki Menga na Niki yo pozo futa Sarato la mbongo pozo misamwisa pour selon les informations to yoki yango. Tout le plaisir est pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés, scotchés sur Congo Victoria à travers votre émission Micro Libre avec moi. Je me maille les gros bébés de la presse congolaise. Appelez-moi la fille qui dérange. Je crois que moi, 3 jours, 4 jours, niveau téléphone et les lits, bien. La santé, bien, qu'on permettre de vraiment là, devant nous, mais grâce à Dieu, les lots sounaï, encore une fois. Merci parce que vous devez s'abonner massivement, vous devez partager l'émission Nabiso. Merci beaucoup à celui qui est derrière cette caméra, Guy Soloy, pour une image qui toque à Moïse le prof, Benda, image qui toque la montage. Et merci à notre boss, JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas, ma bonne guérison à mon patron, parce que à moi santé bien vous déranger, donc mon cool, ma bonne guérison à vous mon patron aussi. Merci beaucoup à FM depuis Paris, papa social, l'homme aux actions concrètes, babi. Il dit, il fait ce qu'a lobby à ça, la merci à FM depuis Paris, et aussi merci à mon grand frère Ado Senga. Maître Senki, toujours depuis la super la Rossetti, dit Senga, Moukaya. Voilà, merci Nayo, merci Balobi na chancelier d'Amsterdam. La classe et la différence. Oui, les classes. Vous avez bien sûr dédicacé awa tokola la. Voilà, sur ce plateau aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec Jacob. J'ai Kobe Talks, mon bal le toutou, donc moi l'amboka toko solane makam ekoling internet. Depuis te bana qui sujet ngo. Na beli grippe, na beli kosu, na biki, na kutika sujet ngo. Makamu ya Niki Menga, Nana Ketchup, Fali Ipupa, c'est-à-dire les mamans de Yabana ya Fali, bazana mbutu bako wela ka mobile na bango. Na kati wana seme kazati na Ipupa. Et lelo ce qui n'arrive vraiment parce que comme il y a un grand de la musique congolaise est cité, où il y a papa il a fallu pour la musique. J'ai cité Kofi Olomide Kouraman. On les traite de vieux jaloux. Qui non yem ta si ma dossier voilà
kotanga da koma mutu bongo munene bongo aksa munene vraiment ça fait parler to côté évidemment ba dossier pesé belé le couple barabé makambo etali politique en fait c'est un peu de parler d'abord comprendre ngamba pose parce que on a vraiment moi grippe aussi moi bien té voilà gisolo fungulanga na invité na ngato mekape ko solana ya Kobe j'ai Kobe tos bonjour ya Kobe bonjour Jemima Ibé les gros bébés de la presse vraiment merci beaucoup na abonné à Congo Victoria chaque fois dans les caca vraiment na santara qui nazaka l'aise et puis Vienanga JB Kumaluta les pétroliers de Dallas donc on va venir biso kala kala to internet to kuta de ba boka bango donc merci beaucoup na Adrich motomètre Bebazi Beba les confidents na bomba na mokoro malgré batu balobaka ongaka na ngezaye na comprendre na lukena via zawa na ki via sala 2 ans na kini parce que soyez bon ngatende bomonanité c'est bon to luka solution voilà merci beaucoup na Francis Tio Moulouba cher et puis voilà merci beaucoup na Chic Mampouya Diogo les Kabatoa Dada et puis c'était là Swamana Essa Gaillard Interpol de la presse là où repose les cœurs du chef qui vient te côté ngolobi na tinde Stella nani Essa Gaillard là où repose les cœurs du chef merci beaucoup bonne santé te na yebi ko changer déjà bonne santé te comme manga na stade wana te mutinga mona kiminanga bonne santé oui santé ça très bien nangolo nzambe tozo bundana toujours talaka biso to ba chrétien to koyaka pena na nzambe et puis to koyaka na ba koko donc santé ça kimia musala ils ont avancé toujours. Voilà donc ça fait un moment où le besoin ma politique té au taille de vision qui au so na contenu nango ngapi na okina CPR ka ou bien de non ngana yebisa bato nga moye ba kotsanga ba makala wana ba moye ba atana ba délire na so moye ba karangeza te parce que naza na lingwele na internet je pèse mes mots na yebinde na lubaka ngana yebinde na ko beta moto choki na tangi pe communauté bato ba yebiki na lobi na intel donc ceux qui politique donc qui me moi mke politique pe mikolo evandi na pe moi mke moi news benezati news ezali news ezani ki moyi bezo yiba maka ba mbonga bana clair ba professeur tout ça moyi beza problème te wili ba konga déjà bato balobaki ka ko yata komi américain ayeto ayete yeso soutenir mutamoyi te na lobi balobaki ko yate pour komi américain o ba dossier na bango ezalaka ka bongo akokima kokende lelo to azala CPR kati aza déjà na makala 3 ans na et puis bato bazo confondre 3 heures wili ba kongeza infraction ka ninga bimena mbongo o basala monta okoleka nango te makamba gratuité ezélé ministère public a robamba 20 ans congolais ko tika ko tala novelas tala ka ne politique po bato belé po ba tala ka novelas ça muké ça na mona pe venanga ko felo midabi 3 heures ça muké ve tala ka politique ko la na mingi novelas te po yeba mamba politique te donc c'est ça. Donc il faut le dire le bini donc pour na yeba ka télé comme c'était na monyango mais ba ka télé 100 ans c'est ça. Te batune par rapport à Willy ba ko abi 3 ans muké peut-être ve pas tala ne trop po ya lo ba tala ba tennis mamba ba tennis trop même soit tala ne politique te ayebi yango na prendre bango que 3 ans les infraction ka ya bima na mbongo donc c'est ça. Bino botala mamba politique trop côté montant est compliqué ngamo muké eza 2 millions ou bien ça 20 000 ou bien ça 2 000 on a beaucoup de mutu iba de $20 000 on a beaucoup ba 50 millions ba 30 millions na Chine ko tu ministre aibi $1000 ba kangi mais na Congo ezaka ba monta nzela ya lemba yimbwa tika sangulu tande katani esenga $100 mais Joanna Willy akimi ya Willy akimi na 2 millions de dollars donc ba ko kata ba 100 000 na ta combien de febongisi nzela économie te akoki économiser montana te selon yo parce que tant a oubé pe la politique non a oubé pe la politique oui et au cause mbongo ne moko to bite ke Willy ba ko asa muto munene ana ba école na yi mais infraction za nini ateza mbongo no moko ba tsuka et suka ka boye $100 au ndo traverser non tant comme na 2 millions et comme makamususu te comme escroquerie et puis il est pas homme d'état a ebi ke za la bongo mais ça comme moi qui téti ndé sala qui mukange mufunge mukamate bak scolaire et ya na on a système gars ya virement o ba doit ndoze la mbongo yango ye ba doit mono ekino comme vigilant la mbongo donc c'est un peu ça quoi ya comme ba to kota na dossier ma Niki Nana Fally Ipupa tout comme on a 5 ans après la disparition ya Papa Wembezaki le 24 avril to moni délégation Zakari Babaswe Papi Mboma na bato musu bakenda na Côte d'Ivoire et loko esepeli singa après 5 ans ba que retrouver parfum oyo Papa Wemba atikaka na flato oyo ba ya kobeta concert a Ozonga
mais natene ba commentaire à batu ba lobi pona nini makamsu za la privé pour ka ba leki dans la média bala ça ka parfait pour ba sali yango. Bon, Côte d'Ivoire déjà na kotala bango baza po noir mais baza ba français. Ende mona ba Brazzaville ba Gabon, na ba Gabonais wana. Ozomona lelo na mboka na biso mona eloko wana eza lité ya munene bato ba komina ba commentaire ba yebi ndeki. Tozaka na ba biloko oyo etikaka na musée. Vous comprenez? Ngana ebi ballon Beckham a raté la penalty. Oye mata wana koko bar mo azwa on terrain. Akena ngo Beckham a signé comme millionnaire. Bazio ngo batiango na mise bando la sa bana ki bo mo na année boye Beckham a raté la penalty. Parfait wana evani na mise ya Côte d'Ivoire. Papa wemba parfait papa wemba tiaki na suka spectacle ne oya kataka mutema yango yo. Ko tsambongo te. Ne to saka na fiki na ba pavillon aba ko tiango te. Voilà, Congolais tout moi boulé nini et kola foufou moi Thomson moi ya mukie o kalingi twanelele au lieu aller mbange belé na balabala faut qu'on comprenne na makam ba ko bomba ngo pona nini loko la déjà za est lo moi ya histoire même na podium wana na salle wana et koti na kati ya histoire mais problème na ces nini 32 ans ya Mobutu na 18 ans ya Kabila et boma biso makanisi makamne se komaka ah pona nini boy président pesi moi na fleur pona nini bo bando bimana ba foufou voilà Congolais. Donc Congolais donc à Kenenega bon. Et là on met vraiment na mona une rencontre ya président Macron na président Fati mais tout monde président Macron na téléphone iPhone na maboko. Mais ba lobeli ngote mais c'est ka Fati wana botala Congolais. Fati ko to Simba classeur. Bato ba komina ba commentaire azana ba biroté. Yango ya aibisaki batu ke président République bomoni lokola te ke o China Rambo to Jack Bauer te aza homme d'état à la tout simple. Macron a mis au téléphone. So yo Congolais ko ba comment commenter Macron peut aussi mi téléphone ni simi ça direct. C'est que ça mona. Donc ezala on ba bilo mo za no simple président za pe montre aussi ma téléphone na ye. Vous comprenez? Mais Congo elo ngala ba kana Congo to ça moni elo bata vie nga mukwa bongo. Congo lo mona ba otonga banzela Congo la télé mi azotala. Po ani akola na kotonga banzela ti. Ce qui est colaka banzele tongama déjà mais to telema to mutu musala alekisi na air ya ko kene musala likola mona kane ba otonga terrasse ba otonga soto moto pour a mesana na ngote donc c'est un peu ça donc tout ça venant en retard makambo ebele. Voilà donc quand je salue maman Belgique de la dame de cœur maman Belgique 4 déjà il y a eu un comité clé na Hollande pour l'engager mais l'émission continue avec Jacob et Jacob tout côté la maman na likam batumo ba singa na oh non ça émission na ko j'ai Cobetos na poto ah Cobetos bafana je me suis demandé Cobetos bafana wana eza nini eza jouer à mon compé ya bafana pena oya nana ketchup bafana pena ya nana ketchup na ndeli bokumbande côté la bato baza faible so ba bandi bango likambo nana ketchup asala vidéo ta afinga Nikite Nikika yemoko ngungio ya internet essuie alinga ko ma chroniqueuse Nde commissaire Maramo nana vanda zo dondo mwasa millionnaire. Est-ce que ça na temps au revenu Niki ne soit kanisi ba butu na ba butu musu ya sika. Po ba butu aka les alina ya sika musu pe ba damsonné bo ba tikio na pula ko bosana. Otelobi oh. Non, je pèse mes mots. Do ba damsonné ndengol bani ba bim do ba bimi na me ba bosani. Yo kanisa ki ba considérer oti. Moi si alika moi ça lika. Moi ça ndako za moi ça ya ndako tala ko buka na tezana batu mususu ba pesa ka basi na bango bandako valeur moi ça ndako eza moi oyo bali légalement na ba balaye obike photo a coutumier bima to beta na Google mo na photo a coutumier vrai liba les a coutumier bino ce que boze la ni religieux na civil l'été yebi yango na lobika po et là, on a yeba mutu za famille. Est-ce que toi maman na biso yebi yo? Falo ba ke commune na biso ba yebi yo. Le bolo ba bongo. Famille de vrais liba les a coutumiers. Mais ça va risque parce que tant on a coutumier sur le fali le azate to souhaitant ngote ba famille ba ko kanisa kete pour la ndeko na biso moi ce n'est pas pese bloko mais l'été ko kata ngobe par rapport à communauté de biens. Ya ba to linga pesa la paix civile. Kasi yango na te ba civil les alamba accessoire au mindele ba lakisa biso ozubo mengono na pasi moi si mususu ba na motema mabe apporter le motema boka bolango na yi. Wala za mayela mindele. Ozo comprendre mais mayela na biso ba to mwindu leti nga lelo ndeko na ngai atiki bana bazana biloko ne nakoki jamais kowela biloko wana na bana wana jamais eza souffrance ya tata na bango
Ozo comprendre nga na comprendre te na ba famille musu ba biloko wana samara et puis na ba kilelo esimba te pona ko bambo pena nzeta liboka pe daye na ba kindoki non okufi donc vrai liba les ali coutumier nana ketchup azali mama chikitia cha ya fali balo bazaki ndumba balo bazaki bula na pasi ya fali ya musicien alanga nzembo na époque wana andimaka ye siko yo moto zaka mwasi confirmé tala vina obina oki audio mo ser moi zolo na internet obina leli ba beta fali likolo mwana mwasi wana tala lelo sko bilo ba vérité comme obima zwa niveau atangi so tonton mo soki comment nani soki Cédric mamu yo même mutaye ba Rachel mutaye ba komba muto malamu atangi komba tonton mo wana beta fali deux fois pona mwana mwasi yo soit disant yo mto zaki mama bio mama ya libala so et puis bakanga susu na mesene moko boyi to tanga komote mesene moko ya munena mboka na biso bakanga wa fréquence boyi siko mobala ngo ataza etula ngo quelque part pe moni bilo susu nga nazwa elo mona vie soki moi sa zo nyokola nga mievo na kabona na yenake ko souffrir quelques jours pas ça bolingo baswanya ngo na bolingo que na continuer ko souffrir na mona mutu mo azo faire souffrir nga na misu boyi poto tamora dana ba na ba soki na ba viwa c'est kangi na ba ajo. Donc c'est ça. Il fallait bâtir la tongo et puis ça moi na banda. Abi ça moi ça venir te tala nana qui chop ni moi ça venir. Tala le niveau. So il bobi ba que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Fallait ça na kati. Lelo fallait lelo ça ndenge nini. Boy kana musique Afrique. Première conseiller ça nani. Moi si nae. So ale yo ser moko boye mama ya bana na biso. En tout cas na bisaki niki fallait ko yako kangisa ngape lemso na ko yako déborder ndeko na ngai ndeko ya mwasi na ngai géri bafana l'air mususu na ko yako démarrer makasi fallait kangisa ngabe ofingi mwasi mama bana ngapwani po azo sambwisa payer po nikia bosa na te ba wara lelo ba ko porter plainte babi oso na mobile note oso na star na biso asa attention ba fan bena basangisi mboko ba interpeller mais azo revendiquer ka ba drone parce que yemoko selo ya bi fallait qu'il passe bana te kutu moi deuxième mois na kutu fallait boire même pas ko d'abord da Kelia zana audio moko oyo yemoko lobi fallait pesa ka bana mbongo sa moto ayibiseke pesa mbongo ba on a changé a modifier pas monique comme ta dame mais comme Kemabe comme Kemabe pour yemoko ina internet est-ce que Niki Menga Barcelone est-ce que ça mérité ko ya na YouTube et ça linga passe à la vidéo à moitié ni azobenga keina ya ko enregistrer éducation ni no pesa na bana ce que yo ki pour ça YouTube o ki comment on quoi essayer de Panama o comment on quoi ba ser na biso surtout ba na poto ba ça ka émission et ça problème te ko sa bana bato afalite et puis ce qu'il fallait boire mon ami balete est-ce que we rapena bana ni no so boire bana ni no surtout na TV on a bana ka ba bana mi balete exaucer na gladi bazaka mi balete Azaka mi balé. Mais il y a des na na tuni bazaka mi balé. Mais na ka boire patrio mo bwana. Asa mo na moi na frère Patrice ou moi na we. Patrio za moi na frère Patrice. Ah. Donc allez-y comprendre que moi na ne soto za pika moi na boire te. Oh, l'aime son papa na se pe. Na bala tout faut soto pe na Kelian. Ah non, non, fallait avoir un moyen pour mi soit fallier là. Est-ce que biki ngana na mwana moko na boka kina mediati? Na wanga na tasa mwana nga me na boka kina mediati. Tu yo boka te me wanga na te. Kasi yako na lobi différent kina mediati. Kasi c'est différent parce que Tina il peut pas aimer le ben même so lobi que fallait kala ko regote mwana te likolonde ya Tina nda convaincre fallait pas regote mwana na mibale. Donc ya wanga na ka mwana, c'est normal. Ce qui peut me balader zo douter na mwana il faut qu'il ne peut pas prévenir soit fallait pas ali bomate. Kasi aden kuna poto eloko pa mabiso andeke na Afrique décide yi bango kuna bio kaka na hôpital bokoti ba pesi bino résultat kasi ba sala to ko lo bake omoni bilo mso comment ça mani mona bimi pena bo elongi ya mutu na mezani ya mutu wana te mundele kene na mbendesine comme vendre esika moko mona pa ko bimela elongi ya mutu wana ozoko pa mpo mona na kata libumbu déjà ba banda osolo nae wana ba tokena na ba corps médical peut-être solo la c'est vrai c'est que moi na so il fallait ndo soigner na libumu moi ndo soigner na libumu ayebo acheli to na libumu mani bonjour ça va abimine longa fali abino bobika moi na fali to le bité ka za moi na fali te mais solution ezali ba kena aden mobala ko boya moi na bongo te mais nani Niki en tout cas ngana zo déplorer ba famille Niki za na ba famille te pour ani ba sama kam loko ba famille prise kaboy
oya théâtrice comédie bandol la kele mabe papa bokilo famille ba olobele o moti choix mwana ye moko te eza mabe omoni biso na ba famille so ndi to botama 7 boy soko meki na moko to moko sali bêtise ta biso to zwa leki ala nanga ameka ka bêtise moto kangise na société biso ba police biso moto yo zwa ozo kompa niki ninga azana mutu moto na famille bango yokila bakangisa niki na poto bakangise te ba faire taire ye tika biloko wana oyokisa biso soni famille menge ezoswana esambwa mais si siko c'est que famille na mpe ba se pla yango na mona ki moi c'est mo baza poussière mbungi boy asale mission na journaliste mo boy journaliste ba na problème tazo utiliser ye ya nango za na zemi ya nango lobité ezaka ya handicap tala biloko bongo na réseaux sociaux mais il pas fallu pe bunga na tata sopi mwana bolobi ke za handicap te lelo mais tant mwana zo kola bo so bisko elonga handicap bolobani net yo ba fana olobani ndekwa nana ketcho moi nini wo ba na zemi o aboti wana bébé 3 cas sur 4 cas sur aboti tu vas passer bébé 4 cas bébé 4 cas za na zemité na bi pe makamba ko bota te yo tala sarato la te yo tala na sarato la sarato la album mobile ne bimi ko tuna na solution na ngote azoke no solution ko na makamba libota batu yemo ngona no mbanda ko mapa mwasa wewa mbanda na ko mwasa wewa yo tala mbanda sarato la te kasi asambu saka pe bango na TV te mobile azana ya kiparabana te na to sili sama dossier nete te ko no zo mwana mwasa to tia sous micro ngana côté là tango zola kisa muninga musapi yeba peke tango zola muninga poso yeba peke popoti wana yo mopoza na sakato la zana na problème na famille na famille na libana na epe est-ce que yalinga bana 2 minutes ba yovanda pas 2 minutes ozomona siko kasi makamna bimisa ka tozo calculer na ya fali peti po sakato la lelo chaîne ne kaka fali niki menga na niki yo pozo futa sakato la mbongo ozomisa mbwisa pour selon les informations to yoki yango. Quand on sait que tu vas payer non côté pas nana père fouta Karine Mokonzi pe mongo pas lobele pour Karine pas défendre nana Mokonzi a fait a sali choix moko boyeke te ngana obi ngana za parmi bato ba yoka na internet ngana bisa Karine na pesa conseil taki leki na lingwala parce que ngana botama na lingwala na ese na bi Karine Mokonzi comme déjà artiste et musicienne éviter kokota na makambu ya ba musicien pour muto ko beta ne featuring ko yeba te. Et les lots, est-ce que mon Karine a les gars soit fingam? Mais pour ça, on peut se conseil, on est lequel est le problème? Bagolois va comprendre que non, il y a comme un gamba warrior et ça les scope. Bagolois, ceux qui parlent comme un gamba warrior, bah juger parce que et puis il y a que des imbéciles qui ne changent pas. Somme toi qui n'a IDP ça comme na FCC ça ini. Toi comme na SID ça ini. Bah politique que bah longwa député bois yeko comme ministre et ça est le côté. Karine Mokonzi a Monica Akiba ofinga nani nana ketchup Sarato la madiembilisa abaneko diembe la po Karina postaka ye ya kansaki lokola Karine loka beti a oxy soni ya bula pe Karina okota na nzela na ye Karina comme na maturité a ebi ndenge YouTube ekindaka ba Sarato la bazabo ba film omoni ti lelo azaka na posa ya émission sans tabou na mutu na ye kasi yaza makasi na sasa batu ba émission sans tabou po yemo pa bandango aza makasi na okata ballon ça veut dire ballon ya bilamba dès lobini na ko peut t'expliquer batu ba comprendre qui commerçant ta ya YouTube ya ko kukuta biso là on ça la commerce faut respecter musala baninga moi attends na internet on toka na déontologie te moi déontologie zala ngana tuna nana ke chopa sala fali asala neni saratolani lelo artiste et musicien lokola Diego Milito un bon chanteur baninga basi bazo sala mibai na bango ba mata ba pambwama mais yoka ka délire tala batu musune ba komene ba commentaire mama Windawe mama soki Kobel batu musu bazo ba Jane Mara wa fa longolango pour la munene on est de Santa Mutu ça n'a rien à voir mais ngana landaka ba commenter batu musu bazo moi c'est solo lem su pas ne solo te basa minene te lem su ye yo lo basa minene lem su basa minene ba za solo on ba benge solo ngambolo bana basa minene hein OK lem ça OK basa minene za solo te ye o za solo za nde solo za ki moi sa minene te donc il faut moni akola to kola na internet saka to na mamba sa ngana o sepela no te soki olota butu moko ya fali luka ngona nzela na moko luka na nzela na te
Mais oui. Eh, pour bango ba musala bango yangwana. Ta bouté bon côté sous maman bana fali. Bien toza na ba chroniqueuse musu na mboko. Kasi yo mite ba film musu so ba reva butu mo afali. Na minute bango ndem to apeli si moto. O fala pimela bango ba butu. Oh. Ba chroniqueuse musu ba lela fali. Eza oh, chroniqueuse ba se pena tontonga mo na foot hotel. Na mo na foot au carburant. Butu moko kaka. Tinga ndesko na evita fali na nzia na ngai alekate. Poani. Te po lekate. Oh. Alekate poani. Ou po lekate. Oh, yebisanga ngo bien libanda. Mais ngapi la bomba te mo ki mo mayebi ke non la lingala nga fali na nzia la ngande te na boyi. Ozala. Même chez na ngai ke non akokuta nzanga la fali tata mukomo te. Fali. Eh ya ya. Oza kwa ser mo pa yebisanga ngapi na faire rigola vraiment na kokufa vraiment. Ça fait c'est l'ambiance de l'émission, je suis comme ça moi gros bébé de la presse. Voilà, ils ont plaisir mais quand c'est pas artiste na biso. En tout cas, ceux qui tombent à des ivoiriens, donc moi ça zo lela, pour simba faire rigola, pour simba fali poupa. Bah ça patrimoine na biso. Bah tu ba sarato là na azata na oda, à cause ata audace mon côté ya kofinga mutu lokola moi si ya musicien. Tant on finga moi ça dit musicien, c'est que on manquer musicien là directement et puis nana ketchup. Bah si toi ba musicien. Bah si toi ba manquer ba mampata, o ba ke ba c'est belé et puis kobo ça te nana ketchup za moi ça millionnaire. À cause moi mbonga mobile ne muke a na place à passe. Et comme yo au moni ba congolais boa mabe et là on na lobaki vérité et puis bino ba fana kwiti. Oyo bokomaka na ba commentaire Sarah bozo sepela nango. Boti na mongo mokolo ba okangai. Bobimisa yi. Botinda pena ba avocat lo bino botinda ba avocat po boa makasi na otinda ba avocat. C'est pas normal. Tozo lukato makamsu to leka na makamsu mais banda likambu ya nikio ekanga mi na internet. On dirait ba chango encore. Et puis que sous forme mususu. Nathalie Anya Star azolo bango bien analyse na le bit derrière makamaniki menga oyo il y a un vieux jaloux oyo ya betaka ba danseuse vieux jaloux oyo bato babi ke non bakanga balo baka viola ba danseuse lelo pa koti dossier on a bato babi ke non c'est Koffi Olomide wana tiriki mutelo bise bon azana na tiriki ah anya pena c'est ma sœur tout kutana ni trop na siège IDPS bon moi bato mususu lem so komi combattant et problème su ya koma combattant na ndinga poko aboye vraiment okolo bana tango alo babongo azolo bana Koffi Olomide ya za na preuve ngapi na tele vidéo nazo laksa téléphone bo ya benga na nikem to pesa ba mbongo na sima nango wana bango est-ce que Koffi akoki kozala ve jaloux ya fali oyo afongoli makoloni na maternité musique abimisi mwana moko aleki bande belé na valeur Koffi le là comme jaloux ce Koffi alinga fali te mais alinga bomber déjà carrière le seul musicien na Congo le seul leader balata et la mandere mona mwana lobi ali fali toquer nani na salon parce que Koffi le traité jaloux pourquoi Anya Nzamba sali kutu obimi chroniqueuse oyo kozwa na pokwa kiu soki tiriki obimi chroniqueuse atanga na apik azwa ni au brevet atanga na apik azwa brevet ça diplôme qualifié te ah j'aime ba bino mo favoriser ba brevet fort hein ya tanga na ifasik atanga na ba université ça na université apik oui mais ça yaka boyo tanga makamba ko tanga ero yo ngana lobi makamba ko tanga ezati mais na lobi ka ke Anya Star auta danseuse et puis danseuse ngo wapi pa ya fioti aye les sous boye koto na orchestre yo akena orchestre oyo donc avant na orchestre mon côté alors tant on le ba makamba on le ba na Koffi Olomide faut ça quand même na respect ça Turquie mutelo bise bongo to Belgique mutelo bise bongo po bango omi ba fini to zakana bango ah eza kwa ba Rafine Tumba azala ki awa abi moi na mayele moi na botosi moi la baronne tant ke poto abimisi manzaka po ayebike na poto ba simbeli susute batika biloko Anya ce qui a okelo ba ke Koffi aza jaloux ya fali poupa en tout cas na ebité azana preuve eza ba biloko eza na sens atamukete donc c'est un peu ça quoi. Voilà, merci beaucoup. Donc, vous comprendre, les avis sont partagés. Dans le bassin, il y a mis un plateau. Makambazo le baba propre retenir cahier parce qu'il y a comme il y a bangane l'état donc à bangane le hôtel là je profite encore pour dire un grand bonjour souhaiter une joyeux anniversaire balobina Amiral Chamala le king de la presse autofête vraiment c'était du waouh et puis il y a FM depuis Paris et pas botamaki le 27 avril donc on est à banal avril là bah joyeux anniversaire na bango batos pour Jemima Ibele donc nous sommes là to qui n'a sonnet net malembe pour que to shooter mais tant que comment ma kambango et tant que babino que yakobe kata likambo tant que moi juge la faute vraiment peut sa faute est pas nani mam ya Niki na et puis na ora ina annonce no bagiki likambo ya Niki
na nana bazowela mo bawela te bawela parce que parce que Niki alobi ke tant fallait que ndaki poto wana moi basalaka ba 6 mois ne bazonga na kite bawela pe bolingo na poto 6 mois ba to kende ya kala mingi batikali mais c'est ça kasala sa vidéo omoni mama zela papa bana oui lokola saki na posa to yebango fallait la biso préva vidéo keke bazaki na fali omoni Niki makamba oloba fallait utoloba nini oyo nyonso to akosala ke annuire libota na nga y compris na mwana mwasi azoloba na internet wana tokende na justice kasi mwana mwasi aloba na internet eza nani Niki menga parce que ye azomona fali mobali na ye likango ne obi chroniqueuse moko azalaka awa apotaka toloba vérité nango apotaka faire egola buzoba faire oyebi kiti yo te faire oyebi ndako te esukelaka ye wapi lelo akende na Grèce aboti na Grèce c'est seigneur poto eza poto eza bandundu to eza pena Kinshasa poto poto Europe Grèce alors bakaza 416 eza kuna mutu ana Grèce pena cash money nga $500 ndeko no ya Congolais ala kuna ozo comprendre do akiesi ko poto ya mabe poto bien kende banda bulo ndenge baninga misuba osala pona nini masumu ya bino moko bolelaka ba butu moko ya ba musicien ale boluka bosambwisaka ba musicien soki si c'est réellement fallait azongela ki kasi yo moko umitikali kaka tonga balokoti na lisano ebunga na lisano nana ke chope nde bafana problème ezali Niki famille na eba conseiller alongwa na YouTube telanga na moni to vandika be porte fonga mi vidéo ya Keina asali chaîne fali pupa longola Keina na Facebook na YouTube ni va ofinga malamando ba yini ya fali nyonso ba ondo koma commentaire na se ya chaîne ya mwana bolo bate ko mwana Jean-Claude Van Damme na chaîne mwana nani awa to ana Congo awa fese to mona Didiston pas na chaîne Didiston na chaîne eza problème te mais ya Keina na biso ke awa muto akufaka te ko piquer ba crise na ko sambwa na omande to lobaka na mwana faire alongo na YouTube heureusement mwana kenda na ye mais na biso ke bato ba yina bazali bato mitema mabe bazali yazo bonga na ndosala ba délire na ngana ndoche ba bilona na kati te to boyango TNT na Kinshasa eza $10,000 asoma matériel ya na poto ya na afongola chaîne ya TNT to na mboko azali wana afongola chaîne télévision longo na YouTube eza mboka te YouTube mutu akufaka te to ko piquer ba crise na ko sambwa donc ngana za contacter na Keina afongola chaîne mwana star aza star te batika biloko wana to bana ko batela bana parce que mutu mususu pa lukaka yo azote aleke na nzela Keina motalaka pesa wana obi motalaka tant mutu regarde ngana ngina sponsoriser yo Margot za mwana millionnaire Margot za mwana millionnaire amo rêver pe ko sponsoriser pe ya pamba ezalaka te pesa eloko zo eloko. Voilà, merci beaucoup Tozo Chuté Nabiso étant artiste comédien. Je voulais que autant moi le bana dossier il y a Ariane, Ariachou, maman Annabelle, na prophète ba tout ba baby image à Ariachou pour dire que Ariachou a kabeli maman Annabelle mobali prophète qui est yem tasali qui non arrivé c'est que non papa bana ko violer bana dossier et Annabelle mais comme Ariachou te tombwami était que artiste comédien comment Ariachou koti pona nini Ariachou bazaba camarade na Annabelle. Selon les informations, Ariachou n'est pas Annabelle pas prophète wana. Nous comme makambo simba to yokana. Amemaki pas prophète wana eza mabeti. Et puis Annabelle na mobile ne papa dedo. Basambela na église na mo bazaba chantre. Na église bazaki na confiance à papa wana te. Allez-y comprendre que maman Annabelle a komaki na poste mobile mo amelaka koi. Ya Kinshasa Eric yo batangi na kombo wana na Kinshasa zo zele. Otali vidéo ta yemele un coup. Zo niveau na internet to komi. Donc moi si mon boye abimisi mobile document na Kinshasa jomo wazo mbele un coup. Et puis c'est en crise. Ba yembelo un coup. Et puis tant yembelo bongo yela nini. Ozano moi si atonga ba lokoti na lisano. Pour Eric on a za mobile na Kinshasa. Aza moi si na Kinshasa. Donc ngala lo ba dane be monsieur Beleser Annabelle. En tout cas, à Oxibiso Sony. A combiné na posa ya Jomo Baliara Bankoro, Bamugomboro, ya Kinshasa, allez na pe biloko a bio. Alembi tonton na biso de. Oki tonton de makamalobi. Tanga bimi na boloko. Pour mes até nzamba pambola emamba salinga kangisinga ils ont un problème te. Batali bana ba violer. Mais oui, on a pas cette information. Batali bana ba violer et loko moko te asala et pourtant moi ça soko oyoki leki ya de makamalobi. Asala mibai na ba commune nyonso. Tina ba kinga bona ba sekuna Annabelle wana. Ariachou, c'est que moi j'ai remarqué en toi, c'est qu'on a des camarades. Grâce beauté à l'Élisa on a TV.
bande kona théâtre a avokende bobé banaka nani susu Annabelle susu o alukeli au problème qui mananu na makolo ya nzambe longwana na ba camarade parce que ba relation so a recherche c'est comme si normalement esimbati na mona ka na vidéo azo lela bi bande kona théâtre balelisa ngate yo lelisinga et ça la nga passe grâce beauté wana ba sona kana ye wana ba sala ki camarade ba komba ba Karine mokonze kotanga na kati Karine ya kotali na matanga ba tongaka zwa niveau aza mwasi ya mutu ya mo moninga na otuna basi apoto nyonso faut bosa ka vidéo il faut bosa ka ba direct et le ba seme ki ba telemi ba seme ki arraché ba que non trop c'est trop ya moi ça soni dans les balles fait kufaka bango pe ba seme ki wana sko ngande sko na yeli bango ba seme ki s'il vous plaît na boko kotanga na ndako ba seme ki na koti ba seme ki botika biloko wana mwasi aza mwasi ya mutu aza mwasi sko tande boya na loyenge boso mo letinga anumuka jani mwasi na ngase mwasi na ata salinga tala ezala mabe mususu ka l'amour supporte tout letinga e bossa ni sanga makambe belé donc ata jemimo bomi mutu na bisa azaka mwasi nanga dozo ko ba semeki botika ba biloko wana mais sauf que ezato pesa ye conseil leti conseil wana ba semeki boko ya pe bobi se tika ki camarade soit sala théâtre na bandeko no ba ans le ba na poto ba ve Janify ba po Firenze sala théâtre longo na direct ngana ko comprendre ba direct na bino bana bazolela na kata ba direct bwana ba wale mais era ko lambela mobali sala raté yo soka de mo sa poto lambela mobali fufu yo sala kulu to ngalo en Afrique to zalo kula poto mama dongoma ndalamba c'est déjà la baronne pour dire moi ça poto tout il faut ça ka dire mi bali mi kono apesa conseil na ba mi bala poto. S'il vous plaît, ce qui est un peu de na poto. Pour ne pas le lingala yom to na poto ti. Ce qui est no balay ya solo, ce que ça gigoloté. Bimi ça na groupe WhatsApp a buzoba, longola na direct. Zwa autorité ya ba mi balo ba luba ya première messa pe na boué. O ba dans autorité, bo longola bas. Chaque fois tu nous mona ba vidéo, obi poto municipal so makambe belé. Moi ça zo benga na mobile na ndako bazo alo tantine mao. Yaka na mutuka entel a benga ninga tota na vidéo. Papa beti mwana ya mwasi ne mbata. Mabo kilo azo finga na moi c'est ba finga na vidéo c'est quoi ça non mais c'est Google hôtel biso mais vraiment o zamboka tiens voilà eza soni do bande ko na biso ba yeba nanu ko kitisa moi mafuta wana tozo ka soni à chaque fois likamso ebimika mutati ate faza na kati yango zo mona ba ser na biso ba kenda poto batanga ba ifasik na poto na kishasa ba kenda sala misa na poto nde ba koma ofinga biso et c'est des Panama. Sala ifasika wa kasi soit disant tanga ifasika et c'est yo sala ifasika mais ngana bi kazaka pas bobo annonce théâtre pas présent bobo pas ping pong ba benga na ray et pas annonce théâtre pas bobo pas bané abane pe ko jouer té on aussi olobité azaka pas présent casse ko pas bobo t'es pas présent casse comme on est Nadine et Seko là le quoi ça qu'on a poto chango ya moi nini novela c'est autant ba mongo point ngaza fragile na ba mongo yazande ko la nga mongo tikola ba no linge mingi banaka afinga camarade na merdine to beba na Nadine et Seko là au moins premiers années ba ser na biso c'est que moi j'ai remarqué ba to théâtre ba damsona bango fort to ba tika na ba nyongo na bango yango ba finga biso franchement basi ya bato maboke bango no surtout ba loba na TV na basi bato maboke parce que ba comment on ba zela le to vendre la nanu Jorvi to vendre la nanu Herman to vendre la nanu Muscador bango bakoma bongo to vendre la non mao qui voulait donc bango bakoma bongo ba chaîne bango za en exclusivité mondiale fallait azala mso na mboka za ata akena ta pas musicien fallait chaibo et l'autre côté bango kaka direct biso ngai na baki na bango na otika bango te et c'est de Panama na bengi yo deux fois yango okwa ko tinda mongo na Kishasa yo bimanga maloba na TV aloba na TV aloba na image ke ngala bimana leki nanga na loba na ko tike kimia te vi na nga mobimba ata na mobile nga na za na katikati mari de nuit ka pas na biso baluba nga ki bimana leki na ndenge ni azo bango pe yango gérer plasma nga bimaka na plasma nga na bimana plasma soki yo bimana ya na bina mobile malédiction kanga oti okenda poto et puis yo kenda poto pona direct tala likele ba famille nga bebisa mwana mama kuluto azo zela landa e bazo se distraire maman nous autant la télévision 14 pouces ya kunki ya kala mais yo se distraire kana YouTube na poto sala kayo bana poto ba komo ya vendre biloko de mo miso ko forma beta misuti bateki bouloir boy pesa $10 bateki télévision plasma boy pesa $100 yemo ka so compter nga zongi na poto somi mususu aye allez yo kana ba direct. Voilà, merci beaucoup de Komina Souka émission et ça allait bien pour nous souki ça par rapport de ça Riachum na mon ta comédien mon côté
baleki ba émission ngakuna tia motema pa ya Gabi na moni ya Gabi pe silencieuse te eza ba comédie ba lobeli non eza sonité eza et puis arraché même li sumu penate comme même mutu Hervé tonton Hervé au la côté la ndekone comédien a fini derrière nanga lobi les propos tenus ça n'engage que mutu lem su ye biso to moni ya monité leti nganga na condamné arraché na ni na ki camaraderie na yazo kene nango wana ya on a condamné alongo na makamo ba camarade wana donc c'est ça bande ko na biso ba comédien janga loba ngai nga ba bengela nga batini nga ba policier ba kanga likola ko côté ba comédien na porta drapeau pambate donc la linga kati ba finga comédien za musala ya mutu ozo comprendre ceux qui essaient de pas na makoka ki ngote c'est que azama yele te biso ba to koka ngote ozama yele de za musala moko noble donc comédien mo ta ko ça la contre Ariachou biso na biso to sona ka lokwa bana tata moko mais peut-être tonton Hervé a comprendre qu'on a n'engene to tenir régularité donc c'est un peu ça. Voilà, donc comme na souka quelques remerciements la batali moi bali on petit numéro parce que bali kalandia na ngati nga numéro na linga pesa mingi na bato ba finga nga mais mikolo na comprendre les États-Unis linga mingi te nga ba finga nga mobala li tutu nga za des formes soutenir li tutu ka li tutu ka donc mikolo États-Unis zo sepela nga makasi ba ndiko na États-Unis na le labino mabe mon numéro c'est plus 243 90 36 30 167 so bengo finga nga en tout cas na privé na koleki sauté ma finga ya 2021 ici l'idée pour ce que lingi obenga nga to solo la normal to solo la ya ba muso finga kati téléphone nga mona ko ila le linga na lukele crédit mo mbamba nga pe na finga na kati nga kenda ka bongo donc nazo sepela na bino ebele ba c'est que moi j'ai remarqué na ba commentaire ba to ba ngande gérer lo baka mingi mais ba ko suki ça o lo baka vérité parce que nga na lo ba vérité mieux vaut na ko fana nga mona lo baki na malaria nzamba hôtel mais si on a confiné solo wana lola donc c'est un peu ça. Merci beaucoup na Adricha motomètre Beba Zibeba, merci beaucoup na Francis Tio mulu ba cher mutabi sanga beaucoup ma PDT IST za $3000 oko ma PD poigne mingi mi bota la bango donc oko ma PDT merci beaucoup na CDJ la baronne nzamba sali lo boko nzambe sali pona CDJ la baronne en tout cas on a gi sangwana. En tout cas, ça n'a pas si. Couple Moko Balia Kabiloko Moko pendant 25 ans, couple Gaston en Hollande. Merci beaucoup. On a un patron. Donc, on a la chaîne Moko Boye Batomi, Balé, Tata, Mama, Balia Kabiloko Moko pendant 25 ans. C'était là, Swamana, Essa Gaillard, Interpol de la presse. Là, on repose. Interpol de la presse. La police, Bazali, Bani, Bazali, Mesko, Interpol. Donc là, on repose les cœurs du chef. Merci beaucoup, na Chik Mampou, Yaleka Dada. Et merci beaucoup, na Kwaku Vanto, toi, Mama, qui voulait. Moutoua bisanga chaque fois j'ai quitté ça moi mafuta tika pe ko démarrer mais nazawa na rapona ko sala ka musala et puis merci beaucoup na la donna Rachel la donna li konzi ya famille parce que l'on n'alinga pas maman au givule abaner solide azaba abaner solide pour na makambo yela kae kasi moi c'est makasi mais c'est pas na mane ba abaner solidité bon so meki ka fongwami mabanga sili français tu yo mulu ba cher na bakisio Brigitte Anani Akenda Zambia Nani sous docteur John Maonzo Bambo Tebele et puis tout ça la conférence de presse na biso kalami il faut yamba biso to lobelango la conférence de presse moi ça ma autorité morale eza pona compte ya ONG fondation moko oyo kalami te bazo lansango donc moni au fur et à mesure bazo vanda makambo et to discuter la makambo bien to discuter la makambo le roi basara to la tozo reçoit la nikier mutu ba damsone batikier atika neka tonga lisano donc dans la conférence de presse kalami toza ozo pe invitation na yo pour sentir pena maka voilà viens nga jibe ku maluta les grands pétroliers de Dallas voilà merci voilà c'est peut-être la madame na lobby à supporter nga. Voilà, merci beaucoup, tout est bien, qui finit bien. C'était avec Yajiri Kobetos, Mobala Toutou, il a parlé. Les propos tenus sur le langage que mon invité, je le dis toujours. Merci beaucoup à Guissol qui était dans cette caméra. Et aussi, merci beaucoup à Moïse, le prof dans le montage. Merci à notre boss. JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas, parce que le garage Maïbele, Big Up, Karine Mokondi, la baronne, Babi, la Chine, Mobima, Nalingablo, Mobaksani. Et ça, Karine Benganga. Alors que déjà Mokondi, maman, quoi que la Benganga, et n'a pas sous. Bon, audience, moi, il faut la peine en modération. Fondation MAG, donc Mao qui voulait. Donc, il y a un tout ça, lancement dans le calamité, mais conférence de presse, donc, invitation pénée à eux, Zali. Tobeng, ça n'est pas vrai. Bakadiaté.
Voilà, dans un finance surtout prochainement, c'était j'ai maïbé, les bâtons pour j'ai maïbé, les beaux dans ma dédicace, nous les bandeli. Mais na souka na tout ça, kalibanga mutu moko. À mon boss, JB Koumalou, t'es le vrai. Pétrolier de Dallas. On se retrouve prochainement. Au revoir. Peace. J'ai mangé un peu.